Police ebetaki gaz lacrymogène na ndako ya UDPS mpona kopekisa mobulu na nungu elandi bosakoli na Twitter ya botiki mosala ya Jean-Marc Kabund, premier président ya Assemblée nationale. Secrétaire généraux ntuku misato na mine ya Lingomba liye balobi na mokanda batie manzaka ete bandimi botiki mosala boye atako bayinzinga ya Kabund balobi atiki mosala te. Bato basalaka na l'hôpital kasi bazali minganga te babengami na syndicat na bango kosukisa grève babandaki buto sanza ya mwambe ya mobu moleki pe kozongela misalami ya bango lundi 24 ya sanza eye. Mbula matari elaki kokokisa bosenga na bango bitali komatisa ya lifuta na mpete na bango. MONUSCO ebomaki basimba mindoki zomi na Kesali na territoire ya Djugu na Ituri mokolo mwa mardi. Ebotoli mpe mindoki ebele ya batomboki baye. Mingi kati na basimba minduki bazokaki na bitumba bya MONUSCO na Ituri. Soldat moko ya MONUSCO mpe azokaki. Ministre wa yambo wa RDC Jean-Michel Samalu Konde Kienge akutanaki na Kinshasa na ambassadeur ya États-Unis Mark Hammer Lobby. Basololaki na mambi matali kimia, bokoli bwa ekolo, klima, lolenge lwa kobatela nzinga na boyokani ya Amerika na Congo, pe bobundisi ya mobulu ya badongolo meso na Est.